ingeta bandeko, ingeta, kande tolobaka bokota na pete nyonso, bokota na kitoko nyonso, bokota na gu nyonso, kokota se kokota bandeko nanga, awa matiare ke zongi, awa ya somo, awa eza ya kobeba, awa penza eza ya koinda, awa sukaina na makambo bandeko nanga, kandenge tolobaka, kandenge bayebisaka biso, tambola na yo mokili omona makambo, tambola mokili omona ya somo, tambola penza mokili omona ya pasi bandeko nanga, dossier sur dossier, olinga te, dossier sur dossier, chaque jour eza na dossier nango, chaque minute eza na dossier nango, chaque seconde eza penza na dossier na yo nango, na système moko ya somo penza mingi makasi. Pasi pe mawa po na we ranson yangia le roi de la forêt bandeko nanga, ezo salaka pasi kandenge ebele ya batuto yebike yangiama abetaki concert na ye lobby na Arena de Paris bandeko nanga. Après concert kandenge boyebi ya pasi ekoti ya mawa ekoti na système moko ya somo. Avant tokota bandeko nanga na mozindo ya makambo na biso ya lelo ekozala malamu to ya kopesa nanu ba mbote. Salut cher Bouchou, salut cher Abouni, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu na yangia mabandeko nanga pasipe mawa mokili mawate. Avant na kokota na mozindo ekozala mwa bien ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tulobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos ma kasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi bambote nanga na yemoko la parisienne ya Tongo madame Judith Diampo Visa bambote nanga na yemoko Franes NM Franciel NM et pourquoi pas Amos Kaza Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamukie mama azo sepelate na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali sima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pesima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension topé obésité gavker gros solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille, la santé n'a pas de prix. Ezalaka toujours ya motuya, ezalaka toujours ya malamu.
kobatela santé na yo, kobatela santé na biso, parce que soki ozobatela santé na yo te, mutu moko te akotikala kobatela santé na yo, yango eza toujours bien, ezalaka toujours kitoko bandeko nanga, omoni ke santé na yo ezo simba bien te, en tout cas benga Gafker na lombangu, aya kosunga yo na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo, na yebi ke boza ibele o bo célébrer ba anniversaire na bino na système moko bien, nga na lobaka toujours anniversaire ezalaka eloko ya koya ko célébrer, anniversaire ezalaka eloko ya koya ko kumisela ngo nzambe. Ebele ya batu tobotama na bango jour moko lelo oyo ozo célébrer anniversaire na yo, peut-être baza te baza kokufa bembo mususu baza na bopito ata moya koloba ezali te, mais soki yo ozoloba ozotambola ozosala makambo nyonso tu ndenge esengeli, en tout cas kumbisa nzambe tombola nzambe, de l'autre côté pe célébrer anniversaire na yo na ndenge moko ya kitoko. Yango Étoile Nines TV na équipe na ye mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango na système moko ya kitoko. Nos sincères condoléances na ba o nyonso bazolela, ba o nyonso bazana matanga, ba o nyonso bazana etoko baza ya kovanda bandeko nanga bazolela, papa akufi, mama akufi, noko akufi, grand frère akufi, petite sœur akufi, mwana akufi, kandenge zalaka bandeko nanga. Étoile Nines TV aye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso oyo ezana matanga na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Toye lelo après concert ya Weranson, ebele abatu toyebi ke le 15 février ezalaki concert ya Weranson na Orena. Na Orena bandeko nanga place akendai kobeta concert na ye ezalaki précisément na Paris. Orena wana muto liboso abeta yango ezalaki Fally Ipupa, et après toyaki komona Ferregola, après Héritier Watanabe, yaki kokota pe Félix Wazekwa, et maintenant ezalaki papa na biso Weranson Yangiama, le roi de la forêt. Bandeko nanga pona koloba concert elekaki nango bien. Elekaki bien que avant concert bilobela ezalaki ebele, bato ebele babando ndimela Weranson te, bien que bayebi ke Weranson abandaki koyemba, abandaki kobeta ba concert, mais vu que abeta ba concert ya kala, ça fait un bout de temps, alors ebele ya batu babandaki penza kondima te ke papa na biso Yangiama akokoka. Bato ebele babandaka koloba ke non Weranson akokangama, Weranson akokoka na yete, mais biso nyonso tomonaki ndenge ezalaki, et aussi tomonaki Orena ezalaki plein à craquer. Donc toloba plein à craquer bandeko nanga. Orena ezalaki full batu bazalaki ebele, en tout cas soutien ezalaki ya makasi na côté ya Yangiama. Là je dis un grand merci à tous les Congolais qui résident en France. Que Dieu vous bénisse bandeko nanga. En tout cas boende zalaka boyebi ke star na biso azoya kobeta, boke bo soutenir star na bino, boke boza wana pona star na bino, esalaka toujours kitoko, esalaka pasi bomoni star na bino auti mosika aye kobeta concert na mboka mupaya, botala boye salle eza vide, esalaka pasi ya makasi, au-delà kosala pasi esalaka pe soni penza ya makasi. Mais pona Weranson, en tout cas Congolais alakisa bolingo, Congolais alakisa ke non balingaka Weranson, balela pe Weranson. Yango bandeko nanga na fongola mwa parenthèse ya muke. Dans la vie, il faut kozalaka malamu, zala vrai yo, kozala muto ba polémique te, kozalaka te ke non yo poko linga batu, il faut batu basalela yo boye. Yo pour que osalela muntu boye, il faut bango pe bazongisela yo boye pour que osalela bango te. Zala vrai. Kozala vrai ya Yangiama yango ye kosala ke non polémique ezalaki te,
concert na ye ebetamaki makasi, ebetamaki kitoko, ebetamaki na pete nyonso, surtout na système moko ya tokos makasi. Lelo na ye na dossier bandeko nanga kaka ndenge boyebi après concert ya Werason na bandi ebele ya batu toyebi situation oyo eza na Goma. Na minito eza lisusu Goma te, eza na Bukavu. Bandeko nanga déjà ba M23 basi basali descente na bango. Ba M23 déjà baza au contrôle ya territoire. Bango nde baza sous contrôle. Tomonaki déjà na ba vidéo mosusu il y avait de nos soldats na ba FARDC, ba wazalendo, tango ba monaki kaka ba M23 en tout cas de leur côté pe ba komaki kokima. Mutu na mutu akomi kokimela vi na ye, nzoto na ye kandenge zalaka. Bien que ba mosusu ba ozo résister mais ba mosusu tomona na ba vidéo ndenge bazo kimaka. Alors, kandenge boyebi bandeko nanga déjà dès le départ concert ya Werason ezalaki préparé bien avant. Ezalaki préparé bien avant bandeko nanga mutu moko te akoloba te ke non concert ya Werason ezalaki préparé après ba makambo oyo eleki na Goma, ba makambo oyo ezoleka na Bukavu te. Concert ya Werason toyebalaki yango depuis kala. Makambo nyonso déjà ezalaki préparé, place déjà il fallait bafuta ba makambo nyonso ka ndenge zalaka kosomba babiloko kosala boye kofuta batu oh il faut kofuta tout basalaki yango déjà ba yeko confirmer et après quelques jours nde ba matata ya Goma eyaki ko lamuka. Mais ya kokamwa eza o tokomi komona na ba commentaire tant de personnes na ba commentaire bazo commenter que non Werason asali mabe biso na Congo toza na makambo makasi bitumbeza na Congo mais ye azo se permettre kokende kobeta concert azo bosa na ke na Congo na biso toza na bitumba. Normalement na minute ba activité na bango nyonso ya ba concert il fallait batika, il fallait pas ba beta ba concert, il fallait normalement ba vanda nanu et après tango moi kimi kokota nde akoki alingaki azongela akende kobeta concert na ye. Ba commentaire, il y a aussi d'autres personnes au babenga mama Etoiline kane to tiaka ba numéro ba téléphone, il y a de ces mamans au babenga kinga parce que nazaki nanga na posa ya kosala analyse te concernant ba concert à Werason parce que na yebike eza succès. Biso to salaka soki to moni ke échec ekotaki to lobeli bandeko na biso pourquoi bokendaki ko soutenir Werason te. Mais comme ezalaki déjà succès à makasi en tout cas ngana mona ki place ya koya ko sala analyse nanga te. Parce que nyonso ezalaki bien. Donc ya ko commenter na concert à Werason ezalaki te. Ezalaki penza te. Mais batu pe comme babenga kinga bango pe balobi kaka même chose. Oh maman Etoiline, pourquoi vous encouragez ba musiciens na biso, il y a aussi je m'excuse, il y a aussi des comédiens ba film na bango ezoleka du jour au jour. Mais de l'autre côté na Congo na biso bitumba ezali to mona ta ba comédien mo côté ba musicien mo côté aya ba encourager biso pona ma bitumba ezoleka mais Werason ayeko se permettre akena mboka mupaya pona kobeta concert na ye abosani keno toza na bitumba la famille na mekana ko sala analyse ya mbangu basala analyse s'il vous plaît tozala motema malamu bomoni mitema oyo tokomi nango ekomi mitema mabe toloba ngo ka bongo kande na uti koloba awa ba préparation nyonso ya concert à Werason tango bandeko ko préparer ba concert na ye bitumba Goma wana etikala kozala te soki ezalaki ke autaki ko préparer concert na ye bitumba ya Goma ezalaki wana tolingaki toloba makambo mosusu mais bitumba na Goma ezalaki te na Congo na biso tozalaki na biso bien makambo nyonso bando tambola bien et du coup après ko préparer asi afuti bambongo nyonso ba makambo nyonso nde ale bitumba na Goma eye kolamuka sikoyo ata bino moko boloba nani Werason akende ko canceller akende annuler concert na ye la famille soyons justes et honnêtes ka ndenge biso nyonso tolamukaka na tongo togendaka misala
koyemba o Weranson azoyemba eza pe musala na ye yango nde musala eliesaka bana na ye etangisa bana na ye kaka koyemba ka ndenge ayembaki wana azwaki mwa mbongo wana nde mbongo epermetraki ye asala mwa baprojet na ye oyo aza nango babiso nyonso oyo toyebi makambo eleki na Goma ka le même jour bazoboma bato na Goma wana jour wa liboso moto epelaki na Goma me babiso oyo tokendaki misala n'est-ce pas ebele ya bato bakendaki misala bazalaki na misala bien que tobanda otalela information eza ndenge nini me tozalaki na misala koyemba pe eza musala ya papa na biso ya Nyama koyemba eza musala ya bandeko na biso ya bamusicien bakoki kokata misala na bango te ke no parce que na Goma toza na bitumba te bazo soutenir bandeko na biso o baza na Goma bazo soutenir bango à 100%. Mais d'une part il faut biso pe totia na mutu ke no bandeko na biso wana bazo kende misala ba osala misala eza musala eza bongo Congolais mosusu tolingaka ko exagérer situation Congolais mosusu na yebaka te raisonnement na biso ekomaka wapi ekendaka pe wapi ezosalaka pasi ya makasi pona biso ba Congolais ezalaka ta situation ya muke oyo ekosengaka mwa compréhension ya muke mais biso tolingaka tokombisa situation wana ezala situation moko munene batu babanga batu bapanike batu basala batu bamata batu bakita Congolais ezalaka bongo Congolais penza kendaka ka bongo tokoya kokondane Weranson na ndenge nini concert oya planifié yango kala et d'ailleurs pour votre information balandaki penza ope bazalaki kuna na concert a Weranson monaki ndenge Weranson ayaki ko s'exprimer pona Goma na ndenge ayaki ko simba drapeau na biso ya Congo wana nyonso na ebite bolingi Weranson akita akende Goma akita penza na Goma yango bolingi pona kolakisa que non il est ensemble il est de cœur avec nos frères qui sont à Goma ou comment Congolais mosusu bandeko nanga c'est comme si biso tobundisaka succès ya baninga c'est comme si biso tobundisaka succès ya baninga yango bozoya kofinga nga awa que non to elongwa kuna oza rwandaise parce que na olobela bino ba vérité bino ba Congolais tolingaka mingi batu ba oyo bayaka pona ko flatter biso batu o bayebisaka bino ba vérité bolingaka bango te boko finga nga ndenge bolingi nga na motema na nga na yebike na zaka na nga rwandaise te naza congolaise de père et de mère bolinga te bino bolinga batu o bakoya ko yebisa bino vérité te bolingaka batu oyo bakoya kokota na babuzoba na bino bango pe Weranson asala ki mabe botika bongo botika bongo Weranson asali mabe na nini eza musala bino bola mukaka na batonga kande na oloba bongo il y a de ces personnes ba olandanga na misala boza na misala bosala misala na bino siko bolingi Weranson aboma musala na ye no parce que na Congo na biso toza na bitumba mais bomona ki président mboka na biso ye wana kendaki Allemagne et du coup toyeki komona ba photo na ye ya Saint-Valentin sur les réseaux sociaux ayebi que oui toza na bitumba na mboka mais de l'autre côté aussi il faut na savourer eza vie c'est comme ça on vit qu'une seule fois la famille bitumba oya Goma eza mabilo mosusu totia na mutu Nzambe ye moko a planifier bongo parce que soki Nzambe a planifier bongo te alingaki andima te ke babiloko oyo eleka na Congo na biso alingaki a permettre ata mokete alingaki a permettre te donc soki lelo toza na bitumba na Goma Nzambe pe a permettraki ayebi le pourquoi sali bongo alors totika pe batu mosusu soki baza na babiloko ya kosala totika batu basala Weranson a une famille bana bazotala ye mwasi na ye azotala ye soki ye asaleli bango eloko te nani mutu akoya kosalela bango mutu moko te donc aza wana azo obligé de travailler matin midi soir pour sa famille
ka ndenge babino bokendaka misala c'est de la même façon pe wera son il faut akende kosala mpona famille na ye. Alors soki moto okende osala eza te ke non asabote aminimize na ye te, aminimize te, mais eza concert aza na choix te, aza na choix te, aza na choix te la famille, aza na choix te, il fallait akende obeta parce que eza projet moko ya kala déjà ba concert o ba beta ka eza ba concert moko avant ba beta ba kendara déjà ko louer place wana soki 4 mois avant, 4 mois avant. Imaginez lelo oyo soki Werason akendaki ko annuler, il faut lisusu azonga abandelaka lisusu ata bino moko. Pardon badi. Ngosusu biso ba Congolais to lekisaka bandeko na ngana ba dire na biso. Ngana lobaka na nga vérité la famille na ebike ba o ba koyoka, il y a de ces personnes qui vont m'encourager, il y a aussi d'autres personnes o ba koya ko finga na misala nga ko finga na misala nga na mafinga na bino bo finga kanga. Donc ko finga na bino e ko changer nga lelo te na ozalaka ndenge na zalaka nga na finga kananga mutu te, mais na lobaka nde ce qui est important et ce qui est vrai, ce qui est important et ce qui est vrai ezalaka bongo. Bandeko nanga tokomi na biso na suka mo partage na biso. Bye bye et à la prochaine.